biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolandala kinoise miso ya aigle naza besoin non bosabone osabone bomatinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes. Oui, wana bote kolanda bamama toute kosomba biloko ya bamama mpe topeseli yango sens bamama ntuka bosala mpe esala bien sikoyo tozokoba na bapapa babi bapapa bino nde final bapapa bino nde bosimba makambo nyonso bapapa tokotaki wenze tosombaki elomo botuna mosu boloba depuis bobanda ti sikoyo boolobela eloko ngo te ndeni tosombaki dongo tosombaki yango tosombelaki yango nde bino bapapa eza mpona bamama te toyebiki yango mpe traitaka estoma me tolobela yango jour mosusu lelo tozolobela dongo pona papa bapapa dongo bomituna so esaka ni dongo pona bino bapapa ezaka moko oyo ezongisa pression masuba esokola masuba dongo pona bapapa ezaka moko oyo epesaka renfort lisusu na pression na biso na kati ya mbetu na moma ya bafete mingi baye jogo baye joueur bino batu baye bapesa bino bacondition quoi avant banda match kozala no presse te ke ongande eza babebisi biso batike biso le 12 nde jour ana tokoki kosepesa bamama okoki mpe kobanda nono kir na yo avant le 12 wana obandi de akir no mpo kir no basala une semaine kir no basala une semaine eza moko oyo ekesungo makasi ekolongola badouleur nyonso ekolongola badouleur nyonso ezalaka so na moma fete ndenge oyokaka dongo ke ekolongola badouleur nyonso soki basupermano ezalaka na pression te eketia mpe basupermano pression parce que babi superman ndenge ebimaka ne mpe ezalaka moko ebakisaka susu pression na moma ya fete parce que yango soki ebimi mpe te okobanda obundana donc ti mama kolemba dongo bando sela ngo nini dongo bando sela ngo ndenge nini dongo o bando kosokola ngo sombi dongo no ozwika mibale boy osombi dongo ozwika de dongo il faut osokola kango bien avant obanda utilisation nango ozwi de dongo no boy okati kati yango otie na kati ya verre tant otie na verre otondisi verre no na mai après ofiniki yango esaka 12 heures du temps bima na yo kende musala na retour tant ozoya ozwi verre na yo obimisi kaka badongo kataki yo omeli kaka juste mai wana eketika na kati ya verre donc mai ya dongo yango komela tango omela ozwika basalite non soko supporta kolia mubeso sope supporta te obwaki nango après pourquoi na kaka ozwi susu de dongo sokolo kati ovandisi na verre elali okomela ngo susu ti lobi na tongo la soko meli olongoli kaba soko sepela kolia mubeso lie soko sepela te obwaki omeli kaka juste mai wana sala kango na tongo pourquoi pendant une semaine et alors condition ya dongo ezalaka nini soki ozo melango ozo sa kir nango kosala fête te na mama et alors kosala fête te na mama po yango esala na nzoto po soki nde tosali fête comme lokwa nde boomela bakisi ya barenfort dose unique et alors oeza nango dose unique te oyo il faut respecter qui pendant une semaine yango ezaka lokwa kinini bapekisi okomela nini te masanga te oko respecter o peut respecter ko sa fête te tango melon signaler da mama ke nazo traiter nzoto po ozala bien osepela et alors tango melongo bando sa remarque o bando suba trop et subisaka trop wana ezo sokolo ba mai nyonso mukongo ba saite nyonso ezo bimba o bando suba trop pendant la journée ce que ozo melango et alors tango silisi déjà kir no wana tango meka match
yo mo mona différence soko banda ko ka ba douleur na temps ya match et que longolo ba douleur nyonso pe nzoto no kozonga normal et que traitaka nyonso o manquement pression sperme ki yango ke traité que tia pression mais à mon côté soki ozaka na ba sperme to ke lobake mama la ki selo ko la senga pe singa ba sperme te yango traitaka pression yango bimisa ba traitaka justement ba pression ka ya sperme yango ezate ke soko zo na problème ba sperme yango bimiso ba sperme te yango traitaka pression ya ba sperme so pe ozaka ke na moment fait o kaka pasi yango ke lon la pasi wana eza bongo o ngande eza benazaka na problème ba pression yango eko traiter ba pression que donc sa pression na sperme normalement mais eza moko te botisaka sperme na umto za ba sperme te ce que ça sperme te bozela jour oyo na kopesa traitement nango parce que tokokota pe wenzela bino longo toko kende toko luka biloko wana to sombi to elisusu to ko expliquer leo nazaki na mingi akotalisa bino te yango na kaka wenzo to ti kokota biloko to sombi yango na pesi bino explication en tout cas bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Toza TV wana moni boss de boss ye moko oya simbi masola Toza TV babi maître Placide Zappé na moni papa na biso Simo Zappé na mama na biso Mete Zappé na pesi bino bambote sike zwami bino ngai nazaki na équipe technique ya Jujama na moni l'homme mwana mayele belebele moi maele belebele to kobaka na kata Toza TV asimba masola montage na moni l'homme de vision Diaz Purture Diakano Junior yende mtasimbaki montage azaka toujours assisté na Jujamane pona lo to suki si mais to suki na bino te tozoko bana bino mais elo kana zo senga bino ndenge la message toujours ko senga bino bo s'abonner po esa biso babia po esunga biso to kobaka toujours ko pesa bino ba leçon ba mateya ba traitement en ligne po bozala bien na kata bandako na bino na yango kozala hypocrite te sala partage pa muninga kozansa pete ko commenter ce que monique difficulté moko ezalaki parce que ba commentaire na bino yango nde esungaka biso na yango na sukisi awa bolandanga na traitement ya superme na mikolo ezali koya ciao biso toujours nde tomesana koloba et pas na biso tozali pe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miso aigle naza besoin non osabone bomaisinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na 3 minutes